Salut, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma famille, je dormais déjà, mais les appels, Yabana famille Bota et la Moussinga, je me suis dit non, Nalanda, na yokana nous, qu'est-ce qui se passe? Et le banangwata mama Kimia Sarah, qui passe, famille Bota Boza, Boza Penda, manifestez-vous avec le j'aime, le partage, les commentaires, ok? Manifestez-vous, quand je dis manifestez-vous, c'est-à-dire manifestez-vous parce qu'il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Vous savez, la grande famille so mutazo banga. Ebi so batu ba banga. Eza nini. Bo mela maya ya pio. Bo mela maya ya pio pende ata ya ba glace. Non singa ba na famille bota mobimba bo mela maya ba glace. Un grand merci à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. J'espère que bomoni na titre na biso, bomoni pe miniature na biso. Internet et indi Gelor Kimbimbi et Mati Ekiti ba pechalo verboza ba dinachou bino pe boza. La grande famille, est-ce que son a yebisi bino ke ezazua ne mutezo sala bandeko ya l'autre là batu ya l'autre là batu ya kawana mususu ezazua ne mutezo sala bango comme on sala biloko wana pona ko déstabiliser événement na biso munene toza na le 29 mars oyoyo bazo luka ba déstabiliser pona événement na est-ce que bondimanga la grande famille na yo ki ba audio. Mais ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve rien. Moi, personnellement, nae ko obligé mutu andi mangate ke eza Gelor Kimbimbiti. Ok? Te kana bien la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman B52. Je n'oblige personne. Ya kondi make audio ona otie la biso eza Gelor Kimbimbiti. Tout la nanon audio ango. Pour ngana solo la na Gelor na ebi bakson na ye la famille bomona non lo banon minute to la nanon audio o ezo panza makita lelo yo komi Gelor ba matisi na miniature ke zongi batoko péter ba champagne ba sepeli batoko finga ba fingi batoko sala n'importe quoi ba sala n'importe quoi to la nananu. Ok, toza na matanga oui, mais n'empêche que soki likambo ya koloba ezali, to ya to lobela ngote. Événement eza moko. Événement penza eza moko le 29 mars. Bo mata bo kita. Événement wana ekoleka ndenge kaka babongisa kiyango. So bo luka bo sama ba gri ba nzingi ba tofo ba chobele. Pour que événement wana est foiré en tout cas qui a dit ki beni na munoko na biso ba kongo nde tolobaka to mekana okolanda audio oyo balobi ki eza Gelor Kimbimbi azo finga la patronne la poutine de l'écriture mais na koyoka audio wana ozo sentir que en ozo bimana voix wana et puis na audio wana eza Gelor te pardon. To lukelo msusu esimbi tebeti poto pian to landango epi tozozonga siko kaka siko bocha ba j'aime to landa c'est ça, c'est ça, et puis ça peut être bien, parce que bino bata baziti, bafuta bino ba 500, ba 1000, bino nde. C'est un peu parce que on est sur fan de quand on nous soigner. Quand est au kufa, quand on doit tabler ça dit pas que qu'on bafuta obi. Même na ba famille bota. Comme ton fan na bomo na tala outi la ata fin de leur anti notaire ba on pourrait biso azara bien mais to souffrir tout kima. Quand la poste va assistance soit. Mais vous que nous assister ba ta pas en pas. Arrête, on est fatigué de ça. Oh, lokuta.
oyebi mokili eza ndenge bakamona oloba na yo so nazokontinue kodemere kuna un jour otunaka question me yo wanaomona mabe Oh, Kimbimbi te pardon. Nga pena na boya mon lelo ti lobi. 5 ans, 6 ans déjà. Plus de 5 ans résistance à Kuna. Oh, 7e année na bango bango kindi. Le ba 6 ans, 7e année bango kindi nga na partenaire sur Kuna. Anniversaire na zami za 7e année. Mais mon 7 année mon bimba otomo ne lelo oteme ovanda kaka Kimbimbi. C'est en plus aux défendre aux bimana na ba réseaux sociaux pour na kobebisa carrière na yo. La grande famille de B52. J'espère que tu kolanda audio wana. Bulandi yango bino nyonso tuna bokie binyonso. Siko boye bisanga. Boye bisanga nanu. Qu'est-ce qui prouve que Eza Gelor Kimbimbi na eko défendre Gelor te. Toujours ça là la part des choses. Ok, la grande famille. Toujours ça là la part des choses. Qu'est-ce qui prouve que Eza Gelor Kimbimbi? Parce que ngai mukolo mususu, Mama Sarah Kimi a tindela ngai vidéo moko boye. Ndeko moko sala rapé mission ya Baelubu. Donc la dame, elle parle textuellement ka nenga na loba na bino boye la grande famille. So aux amis so kangamato oyo kangona simoba wana mabe 50 mais ezangate ezangate to ken exemple mususu eza ndeko moko lekana za humoriste azwa kamungo président Fachi soki a loba bo kanisa keza président Fachi mais ayete eza na ndeko mususu Olivier Calabas chantre de l'Éternel. Fali copie conforme ya yekutu na elongi penza na babilobeli ndenge ka fali lobana no lemo ndenge Olivier Calabas lobaka so fali asali clip ndeta sala ki clip a 207 Olivier Calabas a sa clip moko boye donc na mabina na ba juste o mona ka oyo penza miniature to copie conforme ya Fali Poupa. La famille Libota et vos apaisements, tout ça là, moi je peux vous confirmer que et ça juste ba campagne à diable. Quand je dis diable, non ta diable na ma sécurité, non ta bateau balinga progression to évolution ya makamba bande kumususu te. Bateau bazala wana basangani liboke ba luka to ko sa ndeni ni poto déstabiliser moi sur yo. Et vos apaisements, s'il vous plaît. Vous paniquez. Notre maman a un grand cœur. Belvi Kondi, Anna Mote Mamounene. So kutu badati. Dati, moi, na papa, n'amso dadi kambala, que son âme repose en paix. Muto, oh, Belinda, Vandisa, Nandakuna ye. Asunga ye. Aleka, aloba, n'importe quoi. Et qui dit ça dans les colonnes, c'était pour sangana. Et qui dit ça les colonnes, c'était pour sangana la famille. Ba Jérémie, ba Leka, ba Loba, oh na misusu kutoto e barate sope za solo sope za la lokuta. Et quitter ça likolo na c'était pour tout année sangana. Et boka ya lelo babimisi folk Gelor Kimbimbi abimisi ba audio pour na luka ba déstabiliser pour na yo ka batumsu na ba live na miko kota na ba live ba lo non ce qui boy belle viango a se retirer nanu na monde à théâtre a vanda nanu baba nzo pesa un exemple la femme Tamar pour moni femme Tamar a se retirer ba live ba nako sala Bakadia mpemba bela azawa na tinati. Bellevue musala na nzambe nda pesa kafi apesa e vision wana. Tant que Bible loba son nzamba pesa vision apesa provision. Azana provision jusqu'à ce que nzamba loba que non time na eko qui est si pour l'instant. Bozala choqué te.
bozala choqué te so bomoni besti moko boye to mutu moko boye azalaki penza koloba mpona mutu moko boye bomoni a changer les camps. Bozalaka déçu te parce que mokili ya sika eza te. Ya sika eza te nyonso toomona esi tomona ngo kala epuis toyebi eza bafilme oyo da totala toyebi lebi fin nango mpe toyebi ndenge esukila. Toyebi filme bafilme oyo ndenge esukila. Donc mpona nga nayebi ke eza bacampagne ya diable, eza bacampagne ya camp ya baennemi bazoyoka deja solo. Bon événement na tieli bino ya award trophée award ndenge lekanaki bazala ta na likambo ya koloba te mpona trophée wana. Siko bomona trophée kutu ezalaki fan nde baorganizaki yango ezalaki modele wana. Siko eloko oyo bela ye moko asimbi azokoorganize eza ndeni baada ya na somo wana la famille. Et vos apaisements. Bandeko msusu ndeko moka benga azolela pena ko non, il y a des gens qui aiment Maman Belle Vie hein. Nga kantanga moka mnalinga ke mais il y a des gens qui l'aiment. Il y a des gens qui l'aiment ka boye zate ke opona soki nini. Nzambe. Maman na bengi ngaza na Londres ebisinga ma fille, je ne sais pas. I don't know why. What is happening? Why every time is Bella? Every time is Bella. Na ebisi mama na ngabi mama kolela te pardon yo pesanga posa olela e ona butunga sina lala ki. Pofona la muka 5h na bandobungsa bana ngaba ki classe ngaba na luka mama ki musala. Na meki ko calmer mama wana na ebisi mama tika. Oyebi tout ça, c'est pour le 27. Showbuzz bazoluka basa nini bakitisa yango. Bazoluka bakitisa yango la famille kane na ebisibiswa. Jérémy Koutou. Abimi sa vie privée. Oh papa Dani, Marina, azazala boye. Oh boye. Toyebi kezala nango lokuta. Oh kapena lokuta monene. Soki bokanisi showbeze kokufa waya. So bokanisi keto cancele showbuzz pona ba rumeur na bino. Ba rumeur na bino o eza la con. Soyez-en sûrs que le 29 showbuzz confirmé. La famille droit d'entrée à $10. Solingi VIP à $30. Showbuzz et au salama. Ok. Tout le monde comme ça les kalobi non il ne fallait pas Maman Bella a falati kaka ebemba ndeko wana na sana fallait pas bimsango fallait bapo ye foyer bango ke nyonso to asalaka esutela ke ka mabe problème ezate Bella akoba osa bolamu poli futi na ye eza lola to sala bolamu na mokili te pour ba récompenser bango non la grande famille non nga batu msusu basalela nga bolamu eza bato yo tata na nga tango azalaki na bomo ya salela ka bango bolamu atata na nge ganga ba ye ko sungela ngo nga mwana donc lelo Bellevue Kondi aotika ko sala bolamu te pour que batu bozo ya bozo loba ke non tika fo sala boye mbongo na yo zongisa boye balusa boye sala boye non. La famille Bellevue on pas à mutu pona yo kuna o makambo mbongo bandaku soki eza ya solo ke gelo pas siliki pona mbongo pondo comme sous silika po bakina na fiti na maeste so pesa ya solo est-ce que Bellevue ngo faut bandozo ka batunyo surtout en charge. Il faut que nous abattions sur toi en charge, Tonini. Toko Sambela, la grande famille. So bozo qu'on s'est rappelé les sous-suna sortie médiatique ya maman a senga kito Sambela ponaye. Pourquoi? Na senga na biso sous to Sambela penza pona Bellevue quand il a patrona. Pourquoi na lo babon? Et ça n'a battu belé bazo sambela ba ko isaye. C'est vraiment triste.
C'est vraiment triste. So Bellevue a sous na circulation te. So Bellevue a sous te muto oya osala lokwa ye a ozalate a otikala ko zalate. Elle est unique en son genre. Ndenge moko ndenge di nana la douce aza unique en son genre. Ndenge moko na bella. Elle est unique à son genre. Non qui passe non qui somme hein. Non qui somme la grande famille. Non, ba ina mutu boete. Mokilibanga, pardon, mokilibanga nzambe nanga. Yango baloba yango penda bola muzoba. Bola muzoba. Mutu aka mutu Bellevue na biso, la patrona. Nzambe oto sambelaka. Akotika laka kotika yo jamais. Jamais, jamais, jamais nzambe oto sambela akotika la kotika yo. Sois juste prudente. To lo baka eloko moko. Sois juste prudente, maman. Pobo otala boye. Depuis au Simba Benele, au Zagawana. Olenda na écriture, olenda na nyonso. Bazo mona te kote nini ba ningisa yo pokweya. Ezate. Bayana ba makamu nyonso to bayana ngwana esukaka kaka na se. Esukaka kaka na se. Boyebelo nini elobisanga ke wana eza gelo te po bio akebimisa mbonge be na matanga wana kutu. Oh gelo akolo babongo tata kutonga za ki mtema mabango ya makasa akolo bani bongo te. Esimbite ezuite. Bomoni eloko bosali ezuite. Ezuite. Spectacle eza moko la grande famille. Le 29 mars 2025, la showbiz. Tozala wana ebele. Ba artiste na biso bozala wana penza po ekozala mbutu opesi mbwa boyi. Bozala wana ebele, tozala wana ebele pour na ko célébrer 7 ans d'anniversaire ya Bellevue Télévision. En tout cas, la famille nga po na ngai maloba ezo zanganga, maloba ezo sukanga. Nalinga biso mingi. Bo s'abonner na B52 la mignon officielle. Bo aimer, bo commenter, bo partager. Et ça la biso plaisir ya makasi. Nzambe na nga pambola bino. Pe soki ye swazongi te nga na bino tokokutana. Bo tika kolanda makele la wenzi. Wana eza bama ya moto. Etumba na ngwela mbate. Elembisa ka safu. Bellevue qu'on dit la patronne, la poutine de l'écriture. Sois sage, maman. Sois vraiment sage. Ce qui est soit zongite. Ngana biso tokutani. Na mikolo mizali koya. Bisous kuna. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo. Olata, obima, osepela. Na temple ya artiste ya grande renommée o yebana. Ezali showbiz. Yaka ko vivre. Pe ko fêter. 7 ans ya Bellevue TV. Oyezali cadeau signé Bellard Production. Andimi à offrir bino. Spectacle riche en couleurs le 29 mars Oyo. Avec ba one man show. Oyo ba komema bino. Na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance. Bon retrouver bon humeur. Oyo nanou. Bozwa quitté depuis début année. Avec ba one man show lokola. Décor ilonga. Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo
Oui. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozo lia bazo tia yango ba poison. Biloko tozo lia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne. Botika la bébé. Oh la Kina sala mignonne bongoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.